Voilà, alors, ndeko na biso Suzy Bantu, balobi bote songi lelo, et pas il y a ndeko na biso Thérèse pour que atika groupe ya Caleb, parce que le gros la bino bosala groupe na bino, bote songi pour que bolongola Thérèse aye pas ça la groupe le gros la bino bosala ba groupe. C'est na toche songi. Mais songa na bonne mémoire. Rafingindo oya Boston et comme peut tourner biso na Congo promo scanten ezalaka. Donc to solo na ndenga scanten Weston e koti na Congo promo yenda zolia ba jour oyo ya lia ka 3 fois na kata Congo promo Rafingindo scanten ye. Donc bango batika la quoi. Soki si babundana ki me biso awa na ndenga pete kaka scanten e koti kaka donc to legi na biso Rafingindo mokonzi na bango quoi. Raphaël Ngindu, I'm your brother. Raphaël Ngindu. Vraiment la PCO, Mokako soit kende liboso. Nous avons la fierté na biso. Congo promo. Oyo eza kuya kusambate tembena mutute. Mikolo Congo promo nde. Trois fois Congo promo TV boya sel mokilina esia ingénieur Rafingindo petit non monsieur. Ouais Congo promo TV toujours en direct. Holanda ba Portonios Belgique ba la Portonios. Ouais balobi Rafingindo Congo promo à suivre. Come on Yambi. Toujours idéologie ba bibola nango. Li solo oye. Ok, et simbi. Aspect. Te ma solo c'est fond mais siliti. Congo promo toujours. Grande puissance. Come on. www.congopromotv5.com. Chez Rafingindo. Congo promo qui torcos net na film. Congo promo babundana nango. Babundana nango quoi. Comment États-Unis d'Amérique parce que tous en Boston on a Raf Congo promo. Monde entier international, n'est-ce pas? Donc qui ne doit pas biso loko tati na bakili. Tara Congo promo to kota partout. Bango ba limiter biso loko partout. Donc abisi biso Congo promo numéro 1 ba site tout. Congo promo. Ouais. Pour Congo promo abi Congo promo né. Oh site ndanga mabete pena pour ça site dans niveau des États-Unis des fois. La qualité c'est notre passion et votre choix c'est notre bonheur. Alors voici pour vous la salle des fêtes des 4 filles pour tous vos événements. Salle des fêtes les 4 filles pour tous vos événements. Baptême, anniversaire, conférence, séminaire, mariage. Une seule adresse, 1 rue René Mayer, 77 127, lieu 100. Babi Congo Promo TV Rafingindo number 1. Babi 001. Talama State. Niveau matoso. Tous en États-Unis. Niveau baboy. Il faut qu'on aille aux États-Unis. Tout le monde a vu ce que l'autre juge va aller battre tête à la biche. Mais c'est pour le Congo et que les bouches. Rafingindo n'a pas pensé à ça. Ce gouvernement des États-Unis, il y a un Congo promo aux salles. Bonjour très chers amis internautes de votre grande émission Toé Babango avec Yves Bantos et pourquoi pas aussi de votre site que vous aimez beaucoup, Congo Promo TV, Balobi, le seul, l'unique site où Kangi Poto parce que tout le bâté avec les gigaboss, il y a Pembe, avec les gigaboss américains, Rafingindo. On est toujours ensemble avec Raïs Kang, le super pro caméraman. Moussala Oyundo to Salara, Boyebi, Balobi, Boke Tubaka, Louvundu Nabo. Donc on est là pour le travail, tout le travail. Kaka Ningi to Sengara, Ningi to Salaka. Alors merci. Nabana Poto, Bapé Sarabiso, toujours confiance, le cola, Babi la baronne. Paola Schengen London, maman na Prince Babi Londres, on a beaucoup na yo. Merci aussi à mon vieux que j'aime bien, l'impresario. Claude Ndombasi, merci Nayo, donc Babi London, toujours Nathan, je dis Ntaka de London, toujours ensemble, mon vieux. Alors merci aussi à celui qui est derrière la caméra, c'est Raïs Kang, le super beau caméraman, l'homme c'est le cœur de Benizola. On est toujours ensemble, soudés. Mon ami de chaque jour, de tout le temps, et tous à la zala pour que ça va bien. Et merci aussi à notre cordon qui est Serge Piana, Yaban Piana. Merci. Et na bande surtout. Donc quant à moi, je dis déjà bonjour à mon invité parce que tous on a Suzy Bantu, tous on solo sans tabou. Suzy Bantu, vos chers amoureux, tous on solo. Alors bonjour Suzy Bantu. Bonjour Yves. Voilà, bande oiseaux à la biso un peu partout. D'abord santé nayo, ils abonnent et puis santé, il y a trop pour nabiso. Santé na ngeza kitoko makasika nyongo zomona.
groupe Ereka ya Suzy Bantu yango pesa très très bien toza na tournage ya deuxième pièce déjà ya groupe Ereka et ça na titre Mukokoli. Après troisième personne ezaki première pièce donc oezo ya titre nango eza Mukokoli babanga na bango te ka ndenge komi ya mikolo ba yambango na YouTube ba oza déjà ya osepela kitoko. Voilà. Mukokoli, message clé na kati ya Mukokoli. Message ngoteya bandeko surtout balingaka biso lokola ba grâce ya ngomba la fille d'Ossène sourire joyeux aux yeux pliés maman na junior ngomba. Voilà. Et oui na Mukokoli yo mo déjà ki Mukokoli. Voilà. Mukokoli ezaka eloko mo bo babwaka. Mais tant ba obwaka ngo wana babwaki yango par exemple na fulu ba obosana ke ezobota nango. Tango eboti par exemple ce sont Mukokoli ya fruit. Na par exemple Mukokoli ya manga. Au lié na omisuni obwaki Mukokoli. Bwaki na fulu asungi. Mukokoli abandi kobota abandi ko apoli abandi kobota aboti nzete aboti ba fruit kitoko bokomi suku welela. Voilà. Voilà. Maintenant na kati ya Mukokoli ba invité zaneti banani bandeko yo kanisi ko benga pour que bo sala musala na bino comme il faut. Ba invité bazebele baza mo ebele na Mukokoli. Nazana Veuve Lisala da Silva nazana Milo nazana Maniata Sundiata nazana Pati a joué dans un groupe évangéliste bayebi PKK ça la tonalité voilà naba mususu il paraît peu besoin na Thérèse. Ah oui na appelé na Thérèse na appelé na pasteur Jean-Paul Mayata de la foi. Ouais, alors, voilà, tu es directeur des informations. Chercher et ma casse donc il y a ressorti parce que on a voilà. Voilà mais na Blaise. Na appelé na Blaise Lukano hein. Acteur na biso mo azalo kwa batato ba Nigérian ya libandi boya mwindu kitoko. Bacteur abo baza ebelete. Na Congo tout ça mango ebelete. Voilà. Suzy Bantu ba ici biso étant directeur des informations, na yebi ke ba se dit que ntango roda tous appels international na biso de Londres Pazali. De Londres Pazali par m'inviter là. On va taper ma sola de Londres très bientôt là. Donc quant à moi je dis déjà merci. Hein? Roda bébé Minek Chris et Tembo le futur marié tous toujours ensemble c'est dit qu'entango mes condoléances toya wana na resekangi total la koko na biso on t'a très cher pour na biso tozala wana resekangi pour que tout ça là musala ka ndenge singa tout ça là tout là koko na biso ensemble et tozala wana na chango je t'assure donc na peso aussi merci na bandeko bo pesa biso confiance surtout aussi na Vini Pela donc mes condoléances eza maman boti biso donc c'est ainsi va la vie c'est ainsi va le monde donc on est toujours ensemble mais tozala wana pour que tout là koko na biso ozali maman Vini ozali koko ya se dit qu'entango voilà alors ndeko na biso Suzy Bantu balobi bote songi lelo et pas il y a ndeko na biso Thérèse pour que atika groupe ya Caleb parce que le gros la bino bosala ba groupe na bino bote songi pour que bolongola Thérèse aye pas ça la groupe le gros la bino bosala ba groupe c'est que songi mais songa na bonne mémoire nga fait groupe après Thérèse ouais quelques mois après Thérèse nga na tché songi ndé yé aza moninga nanga ce qui a monaki bien que alongwa kuna akende ko vrai côté na emoko y a pas de souci akoli pet kokola na musala disons kokola na acheter akoli amoni ke chez ba parents nga mo pe fona milukela na volé na ba propre zel nanga y a pas de souci mais songi non nga la sali groupe nanga Ereka quelques mois après groupe à Thérèse donc mais babi idée wana uti pa na bino maman so bozala razala parce que bobi faut créer talation koli go zape minka ya ba Caleb go zape minka ya ba tout donc il faut le caper au sana mo loko no mo be ce fox lobi pe olia fruit ya musalo do sala ya ngomoni lelo de so Thérèse pe ayebi ko bendana et pas ya de so Caleb
ndako la karaté moi oui ba place tamaka exacté donc on a mieux placé pour nous répondre à la question je préfère que au Lukaye moko maman présidente du groupe La Faveur de Dieu au Ezali Thérèse ma copine moi c'est Pembe Pete ka lokwa ngamoro mikolo bina la danse dit président et moi pourquoi ça vient dans ça mikolo ngolo était Samuel pas bina na dans sona bina na yo ma copine o yambaye moko comme ça y azami peut ça répondre. Voilà, alors le relation na yo na artiste comédien non sur arrangé et puis na artiste comédien parce que les lots tout le monde ba ranking ya makasi ils ont contre en 4 monde na bino et on banque sabatu même ko fingana ben gire moko un peu bizarre et ça la bien té na ba la poto ba la biso et ça la bien té vraiment na ba famille au balinga ko ta la théâtre congolais surtout vraiment Suzy Bantou maman présidente du groupe Eric Konga naza sans polémique. Sarbati na pesio ba bizu eskozali ayembela bizu rando et pema wana ya rando ngaza na pema ensemble sana ya rando en tout cas ezati na très bien na ba nyonso ba producteur ba collègue na nga ya basio ya mibalio quand ndenge boye bina bino pe presse na bino très bien pour biso histoire carrément quoi. Voilà. Na katia mkokoli ba invité yo bengisi au baye par-ci par-là tout le monde peut ndeko na José de Londres zawana alors na katia ba tutu wana bengi est-ce que moi carburant na bango zalaki to pe moi transport na bango caché na bango est-ce que baye kaka na cadre de relation to ezake nenga boye ba na bino artiste comédien no bengi moi ça au travail Yves Ozanzonzing te wane yebani nzonzing de efutaka oyo ezabilo kotolexara na télé awa gratuitement d'ailleurs yo moko nongo za journaliste oyebi ndenge tozo souffrir ko futa ba chaîne à télé zo futa msusu chaîne à télé koleka kutunda ko lalaka nga chaîne nga télé na futango skala de kana futa $200 par mois na sponsor T et l'autre côté donc il faut perso donc on a invité moninga nga po aya ko pesa ngai coup de pouce nandimite ke akosenga nga caché bon nga beton ta yorote kango quelque part na YouTube na site wana peu importe mais zabiloko ya awa soki ngai pe na tiango na YouTube pona se retrouver tana muke elo nini ekufela wana ekufe na ngote pona ba collègue nanga po nga pe na kindaka ezala pe ka ndenge moko biso surtout toyebi ke ya awa ezala nango l'amour du travail kaka de tout ça. Alors, bando bato la biso lokola ba Djibol mbala mais c'est le nom le pays qui roule. Babi Valère Ketchnae Valère Balopon on kata Kinshasa donc babi bientôt là hein boutique les noirs babi Canada qui tina kata Kinshasa Djibol mbala mais c'est le nom le pays qui roule. Zala toujours ensemble maintenant Yves Panto c'est ça là bien. Alors Lelo ba groupe et comment un système il y a cotisation par mois pour que vous foutez. Est-ce que pas dans le système on est ça tu es yo mon ma propre frais na yo ndo sala ke au foot ba chaîne wana et puis au ça ma comme sunenge singaka ko filmer ba image tout bloc on a tout côté wana nzambe asala ngangolu charge ya groupe nanga izaka pa nanga moko moi na groupe nangai ata mon côté a contribuer à kana un franc naï nous aura charge à groupe nangai moko na préféra bongo hein ça ba stratégie ya ngamoko na préféra bongo hein na préféra qui na même fardeau ya groupe nanga ngai moko ça c'est bien alors lelo nous total théâtre à lelo na théâtre à lobby différence une nous ça là na kati et puis kota la susu comment dirais-je ba ndonzing bozo sala ya mikolo na ba ndonzing bo sala ka et c'est beaucoup questionner na kati to zomona ke makambo ndio bo ki ne pena na déclin non solo bi kuto ke na déclin o kamsanga ezo matana ngo kutunde mais bozo wana te ba série na minute ka mande zakili bozo te non ce qui c'est des non piraterie nde piraterie nde e ko kota ko tshepso désordre en katamsa na biso mais soko lobi que tozo tekamate kosi bo tozo za pirater nde ni soto tekamate tambo bimaka libanda omona ba CD biso lokwa mape eleka
Loko mapa. Mais impact aux agils bosso, né les lois, il faut qu'on le dise. Souci batu, marambo aux agils bosso, na oza lelo, eza sous lelo artiste comédien, lelo Nzonding o batu bande ko sumba na poto batu bande sumba nzonding, loko la mapa. Lelo na poto batu sumba nzonding te, ba mo sumba moi muke musique. Non non. Ça c'est faux. Musique coûte biso de to comme okumba bango. Théâtre coûte de comme okumba moi musique. Ceux qui sont sous CDT, c'est normal parce que tu commandes sur internet. Bacha net pièce pour la carte internet, yo mo yebi site ni no kota o beta nini, mais moi na quelque chose yebi que ça paye. On a besoin de kosomba. On fele. Le théâtre congolais ils ont évolué vraiment parce que le congolais ils ont évolué parce que ils ont la maladie moko virus au côté libiso comme bonango piraterie une fois virus wana to lukeli yango kisi au mon théâtre ils ont en plein na yaka pour ba producteur bazolela et bon biso ba produit voilà nazoyi momo ba muke auteur ko lobawa olobi binonde boza ko accompagner kutu ba musicien de mais total na ba dey ba musicien artiste comédien bozanga ka te ya temo mais bino so beaucoup fait ba musicien ba yarati est-ce que beaucoup comprenez déjà valeur ba artiste musicien bazana ngo yango bino bolandaka bango za toujours sima na bango te koloba ke bayaka te c'est faux bayaka na bango mais peut-être ndé bayaka mingi te mais bayaka ni tianani de jour mon artiste musicien aye bade na biso nyonso bayaka tanga si de nani de ya masirika na monaka bango nani miti nani na de ya masirika na monaka kibinda ko ikutu ebetaka ya sele kibinda na monango ebetaka na monaka fali atindaka madame na ye na ketchup aye ko représenter na monaka chancelier des Zimbabwe na monaka nani Fuji voilà ya bandeko mususu badeni nti papa mususu papa chef papa chef na monaka mutute na monaka musicien monte parce que maintenant valeur ni bozo pesa ba musicien ki bino moko ndingo bozala ndi botala makambo parce que la mettre baja autotika biswa to moni artiste comédien bon ba 50 artistes comédiens bazaki wana oyo loni ndoko buka Yves ya baja alona relation buki relation toke kolela ye penza na décision parce que ça qui ne mutu nyonso ya baja za occupé te ke neti za mutasouve so ne papa cheba bizu ebele so ne azane mutasouve so ki ne nini azala kaka na ngamba ba mission non vie baja za ki mutu ba comédien na ndenga osakana te tant que tu apprenais kaliwa na ye na yebi que tu zeka na anniversaire fera le 11 novembre tu zai na anniversaire ya collègue na ngamo petit na Fatou Kaembi ba bisou na ninga ko mingi yo yebi kaka sur le champ ba comédien nyonso to zaka wana to kita kuna et pas là-bas pour azali mutu na biso wana ya vraiment ça c'est bien paix à son âme. Voilà. Alors Lelo Suzy Bantou na artiste comédien nyonso to yambo na biso nani osepelara ko travail na ye pembeni au mona ke so bo sala musala ils sont là bien aux connaît les sentiment il y a travail na bi que tout seul utangazo immigration canadienne à la biso toujours ensemble immigration canadienne tout seul utangazo voilà tout le monde va opérer sangana ba ochanga na tableau mon retour jouer na biso dans un anglaise mutunio sans exception dans un anglaise. Mais apparemment on doit jouer un peu rôle monsieur tête oui ba jeune fille belé ba jouer za air mongo papa et za plutôt air mongo maman air mon jeune fille mais Suzy Bantou on aura toujours kaka ba rôle mongo ya rôle mongo ya maman ça dépend na habité nzoto minene tonde ça dépend hein
Ça dépend ya casting so ba pesinga mwana moko oyo aza par exemple mukolo na ngai na âge boy na âge ne longi na mamu nyonso a mukolo na ngana ose déguisé mais so ina koki na ko kumba normalement kana zaka bo na kumbi na ngai ka bo. Alors lelo okana théâtre oyo et comment na niveau nini surtout ya biso mingi ba congolais na ese kisinga na kana théâtre au souci na nga penza ezaka théâtre oyo e mata penza toleka atana batu oyo bino bokoma komona spécial na Afrique bato en Hollywood nga pe na kana parce que soki penza batieli biso makoki oyo batiela bango baotelema na bango te wana pe ana oyebisa totalaka bango na ebandeli bon eza bango kaka mpona basoki babote te bataille te banini te mosala ocomprendre vraiment toa na misala na biso toa na batala na biso eyaka nde mpo mboka esungi nango biso te. Maintenant, est-ce que déjà beaucoup de recours pas il y a ministère il y a culture art pour que basunga bino il y a mosala na bino tout le monde a raconté surtout qui même la victoire dans la place des artistes comédiens à tant moko te oya kufa ba reconnaître wana na place des artistes c'est comme si comme on a place moi ba musicien ne bazalaka wana est-ce que déjà vous réclamer pe ba biloko ndenge wana et pas ya papa na biso azali bongo na ministère ya culture et art Yves tikana batela maloba nanga pose la question ozo soa na kati ya motema oyo kobima yozaya bien te mais bango mo bayebi qui va négliger biso olobi yango ko banda tozo ba époque ba papa na biso ba balé mondial depuis ba kufa ata tant ezali na ba plaquette ezaki wana ata komona ezaki te tolo baka ya lelo tozonga na nsima exact donc biso wana so ba orphelin na moko vous amenez la valeur kasi bon so bango ba pesi na bango biso ngote tant mieux. Lilo bato bakomo banga encore une chose balobi ba leader surtout ya basi on va bien ba présidente ba ibogoma netio boma système ma bébé butu na kati ya mouvement boza ma petit mo ya ma bogar mo boy talika ma corpulence petit pena so betine dio a 4 minutes za kitoro makasi est-ce que souci bantu Blog on a pas na yo na groupe baraka ezate Erika plutôt Erika j'ai trouvé donc je l'ai trouvé ngai na benga ngobert ça c'est du berg bano ngamoko na recruter boye na former bino atayo di maman bolimo equipaka equipaka nango ya neti so bimana mwana yo mo boti pona aranga boti bangoti ezala nango te equipaka équipé na ndeni ça c'est bien alors on est ba désordre mutu ye moko déjà so aza bongo na ba désordre na ye amemi ngoti na kati ya groupe na ye équipé na sens Yves équipaka so ba sala ngo yipsa ba oni ba otala yo ameto loba botika te po ba question ezongela biso soute na ba émission bino ba sali ba question pas na biso non botika esopa ezo sopa oui batika na lobia on a koganga na gangeli bino botika poto oloba na malembe botika te botika ngo po ba question ezongela su biso te ça c'est bien alors lilo na ba producteur ni surtout au monde kati ya ville Kinshasa même au dans la poto c'est comme si Suzy Banto aura un peu invité. C'est comme si ba invita kayo pena moi mingi pena te na ba film na éviter zaranini caché za la très élevé ou bien te ba mona raté moi ce so ba bengi yo na flamingo ilingo ya te mais bon il faut te beteka ba blog cadena wana yo okamusinga parce que comment dans le système bon monsieur comment avant pas continuer à filmer il faut passage tout comme solo un producteur tout ya minene oyo yo okoyeba onga pe na ebi ça c'est na travail na major bisadi déjà ekoloba taza déjà world na travail na mi José Mabilama na travail na Guy Pablito
na travaille kana Edo Kaungu, na travaille kana ya Shwami Yalolo, na bango nyonso. Vous travaillez tout travail là bon. Na travaille katile. Tilelo. C'est bien. Voilà. Alors, maintenant, on a pratiquement la fin de l'émission avec Yves Pantos. Alors, message phare, et puis numéro de téléphone, vous avez très bien pour la bande de par télépathie, pour que soutenir et puis message la bande de surtout partout au Balingaka, Suzy Bantu. Ah oui, message Zakaka. Suzy Bantu o abanaye ko sepesa bango bayebi ke abota mwana na ye na kombo ya Ereka naza besoin ba soutien na bango na besoin ba conseil na bango ba hésiter na bango te bayebi savoir faire nanga donc ba ko découvrir pe bana nanga kalaté telle mère telle bana tel bana déjà bato chassa ba fana na chassa bazana déjà au CP là pour ma mona ke bazana de suite la pièce na mango ya kitoko o balanda na titre ya troisième personne to comme déjà na 8e épisode na biso vraiment eza pièce mo kitoko makasi na yebi ke binope ba yangai ya mikili ya libanda tant pe boko mona ngo boko sepela na bino kaka donc porte ya groupe Ereka oyo ya Suzy Bantu eza polele boya kosunga nga boya kosunga bana boya kosunga msana nga ekende liboso pona numéro na nga ya contact naza na 00243 85 43 41 463 00243 na bandeli 85 43 41 463 wana warubenga bazwanga moko mama présidente à groupe Ereka Suzy Bantu voilà. Voilà. Alors avant que tout chute dans la rubrique autobinga vision donc cela veut dire que Suzy Bantu yomo comme journaliste yomo comme invité donc on met une question, me répondre à Yomo, nabi que rubrique au Jérémy Koulé au sommet du Canada, monté mais esprit Babo la patronne, bango pena couple wana na kati ya Canada, balela rubrique soko yebisi bango, otuni bango, bago yebisa yoko. Suzy Bantu, olinga kolia nini? Na parce que mort est-ce que bala? Olobinga moko. Obinga. Ngamo invité ngamo. C'est Baksaka mort. C'est émission no peto sayo. Voilà. Il a dit Baksaka mort là sur notre radio. OK, d'accord. Voilà. Suzy Bantu batu o basolanda biso bengi bayeba. Olinga kolia nini? Et puis deuxième question, balingi bayeba soki ozali marié. Ok, merci journaliste. Suzy Bantu anga kolia mbisi ya mai na makemba. Suzy Bantu aza pour la deuxième question, Suzy Bantu aza marié mais aza occupé. Voilà. Bien répondu. En tout cas, merci d'avoir apporté sa confiance toujours avec votre frère Babi Yves Pantos, Gansan, l'enfant de Dieu, directeur des informations, chercheur Yamakasi, Yakati Moga Oyo, Abdo Sara Ponabino, Naibi Onazoloba. Parce que les gigaboss américains, Rafungindu, Ayebi, et Resekangi, le super pro caméraman, Ayebi Marambo Nazoloba. Merci comme ça à l'impresario, à mauvais l'impresario Claude, Vinanga, l'impresario Claude, tous on a toujours ensemble, Vinanga Claude Ndomasi. Merci aussi à Paula Schengen London, Balobi maman na Prince London et quoi plutôt j'allais dire Bazobenga yo mikolo yo la baronne. Merci et merci aussi à Cédric Ntangoro d'Aro de bébé mineur qui se tembo ya kosakanate na zotingela yo micro nga na otingelo micro pour que sakana na bango pesa ba moto que ça bien. Merci aussi à Chris Tembo le futur marié, on est toujours ensemble soudés comme d'hab. Merci na bandeko oni surtout pour ça ngana bossa na moto moko bien quoi et balobi ndeko na hérité au mokende le garçon le plus précis de Bissel hérité au mokende
Voilà, merci. La Bossanité vient en Jésus Ntaka de London. Toujours n'engue, toujours la cas. Merci aussi à notre cordon qui est Serge Piana, Yaban Piana. Merci. Ninga na lobaka. Mais le nom de l'OYAT, les giga boss américains, Rafungindo Ebi. Voilà, la tigeli, souci, ban tout micro. Moi, quelques-uns, mon mot, ça bien la pote. Oui, ça va bien. On a bateau, va soutenir Rabiso. On a PC. Grand tour dans ma propre Mireille Ngwama 26 ans demi Kili ba gros bisous Gladys Ngwama Mokuwa ya Mikuwa ya Bijou Ngwama ba gros bisous epanayo na kiti na Hollande na monien Kirinta ya de Rotterdam Bruno Kabila Faustin Kifulu Faustin Kamba Barre binonyo so ba gros bisous producteur na ngaya Gipa Binto ba gros bisous ya ezo umelati Pasteur PD, et Roby Maté, et zo ya. Merci, gros bisous. Na Erika Business, Johnny Icône dans la main de l'Éternel. Gros bisous na Jean Maemba, gros bisous na Batunios, Biskaboza, Obolinganga, na Belgique, Mamet Kiondo, vrai chéri. Gros bisous et Panayo. Voilà. Voilà, merci donc. Quant à moi, je vous dis déjà bye parce que le but, le temps, c'est le temps. Nayebi Maramnazolo Babi Yves Pantos, ambassadeur direct de les gigaboss ya Pembe, les gigaboss américains Rafungindo. Merci, comme ça, Arrêtez Kang, le super pro caméraman. On se retrouve prochainement si Dieu ne revient pas. Merci, bye. Rafungindo, ou à Boston, et comme peut tourner à Bisso, na Congo promo scanten ezalaka. Donc, tout sur l'andenga scanten, Weston et côté na Congo promo. Yenda zolia ba juro do ya lia ka 3 fois na kata Congo promo Rafungindo skantene ye donc bango batika la quoi ce que si ba bundana ki me biso awa na ndenga pete kaka skantene koti kaka donc to legi na biso Rafungindo mokonzi na bango quoi Raphaël Ngindu, I'm your brother Raphaël Ngindu vraiment la pesio mukako so kende